Ah, c'est là banda babanda ici la canokité. Toloba tolembi. C'est au toloba modèle ni. Et je connais une année banda 4 avenue. Donc salim ko le belé tolembi na wunja to baye. Population. Nzela et si la raté. Dans besoin si c'est Nzela. Nzela et aussi la té. Parce que ce sont Nzela té. Parce que ce sont Nzela si la talabo. Tamakolo. Tamakolo. Nzela. Ah, tala to boko la kabana. Sang ça ba on peut aller musala. Nzela kufa. Autre que presque une année. Nzela kufa. Ba mutu ben. Ba za ko sala na bango. Pas tout monde na ba Bake bakangi bilongo na bango bakena bango da difficulté za makasi circulation ezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika ndeka toyebisaka bino toye lelo lisusu na kati ya liboso ya ba télévision na bino liboso ba téléphone na bino ba ordinateur na bino manaka na bino bolingaka mingi découverte ya biso podcast oyo bolingaka toujours epesaka bino toujours ba innovation pe epesaka bino toujours makambo ya bien lelo tozali na kati ya commune ya Ngirengiri précisément direction Kimbangiste pe Bakata Makanza wapi ete asosa tozali ko découvrir bino route oyo banda babandi kotonga yango kasi baiko sisa yango te population ekolela ekobeta makolo na ba distance ya milai pe e matisi pe isusu tango ya transport esika distance population banda kofuta 500 bakomo futa yango 1000 francs bakomo futa yango 1500 bakomo futa yango 2000 ça dépend maire ya chauffeur pe receveur ndenge nini ekokutana mukolo wana kasi population ekolela ekobeta mbela ke autorité municipale baya lombango po na nzela ena basilisa yango na lombango parce que population bazali na posa ete nzela oyo bapesi bango bayeli bango moderne ekende na lombango po ke population esepela na mobimba tokieyi lombango babi ete télévision eza radio te tokieyi malembe to tala bateki ya baya pe bato bafandaka na veni asosa oyo bazali konyokwama na kati ya nzela ena tokei lombango mpona totala ndenge nini population oyo bazali babénéficiaire oyo ya nzela ena bato oyo bazalaka esika eyo tomona totelobisa papa moko. Bonjour ndeko papa. Bonjour. Biso tozali chaîne télévision et na TNT na YouTube ya biso podcast to kolobela sur nzela oyo ya bayaka parce que banda ki yango kasi population ekobeta nzela ya makolo difficulté ni beaucoup rencontrer na kati ya nzela oyo nzela banda oyo ici la canokité toloba tolembi c'est au toloba modèle ni et je connais une année banda 4 avenue donc salim ko le belé tolembi na wunja to baye na soki na ngarawa nini yokoki olobela na autorité municipale eti loko na ko loba municipal eti na mitio tozolenga do lisungi donc baya l'état telema
banda bapesa ba misala bayebe loti banda tala veni mani nyangara ti sikoyo banda kuna ti aw minute muke isili mais aw baliaka na baga bafufu ya bayaka kasi à part nzela nini difficulté nini subozana nango na kati eloko te à part nzela eloko te sécurité normal normal tout ça biso ça normal. Ok, merci beaucoup. Bomoni papa moko azali riverain. Ya kati ya veni oyo, ya sosa bayaka et puis côté ya kimbangiste. Alobi etenzela ena ezaka ka difficulté kaka ya nzela. Ka batili c'est la bango nzela oyo. Ce qui basilisi yango et ko sala vraiment population kitoko pe sa inamité mana bango pa alobi ete à part nzela bazana problème mosusu te. Courant ezali bien, mai ezali bien, sécurité makambo nyonso ezali malamu kasi kaka nzela nde ezali mabe 4 avenue oyo balingi kosila te ezali inane nzela eumeli ezali kosila te to kokoba biso nyonso okomona bio moko population nzela esilaka te tala besoin si c'est nzela esila te basi c'est nzela te basi c'est nzela esila tala boye tamakolo poni basi c'est nzela papa to senga nzela esila kopana mama nomoko bo sentir vraiment moto pe loyal vraiment ya population ndeni ba kolela mbini ba ko betela na micro na biso ke nzela ezali ezo kosila te inane banda kaka 4 avenue kasi nzela ezali kosila te ba ko senga autorité urbaine bourgmestre ya ville ya province en Kinshasa Daniel Bumba Mbaki pe chef de l'état aye ba ko beta pe ministre il y a infrastructure ou atala makambo ya nzela batalela bango vraiment makambo ya nzela loba nini ya susu kokoki koloba papa bon le loba Daniel Bumba papa na biso asa musalamu malamu normalement esenga so biso musala fesila pour tala biso ngana chauffeur mais ba tu musala biso pona ba permis pona contrôle technique mais musala nanu esité tala siko na population ba tambula embouteillage ba tama makolo poni ni mutuka ezati faut que ce soit nzela pour normalement pour une population pour ça bien on a une besoin ngwana yoloba na solo yoloba souti. Merci beaucoup papa toko kende toujours toko koba toujours na manaka na biso ya découverte ya mokola lelo bino moko boko mona population ndenge nini ezali koloba na avec rigueur pe na pasi na mitema ndenge nini bako beta makolo et que ça là vraiment mabe na kati ya mitema na bango pe que ça là vraiment malamu ndenge nini bako beta makolo toko kende bino moko boko mona population. Bonjour Ndeko. Bonjour bisote bino moko boko mona nomoko boko mona wenze ya bayaka pe boko mona tozana kati ya wenze ya bayaka ndenge nini population ezali konyokwama population ekolela na likambo etali nzela pe bato bakoloba bato bakoleka misusu bakoboya koloba parce que soki alobi akoloba mabe soki alobi sature ekotalela ye soki alobi eza bato mosusu bakoloba bakokende tokei ebonga te nzela tolembi bofongola ngo ata ofongola po to bana biso ka koleka po nzela esila nango kate esila te bobandi susu stoppe vobe kutu bofongoli nzela bato baleka bamoto eleka ngo esunga nango biso po esila te tolembi okoyoka ba population pe ba riverain ya esika na bakoloba bafongola yango ata kofongola parce que banda bakangi yango musala ekokende te musala ekosala mate okomona ba vendeur bateki ya esika na ya nzinga ya esika na bakolela bakoloba kite nzela oyo bakangi yango kasi bakangi yango po basala kasi bakosala te musala ekosala mate musala eza bloqué tokokende tomoni papa moko awa azali peut-être moteki toko découvrir biso nyonso na bino. Bonjour papa. Bonjour. Papa biso tozali chaîne ya télévision ya biso podcast le kaka na YouTube pe na chaîne na TNT toko lobelaka ba bien fait pe to lobelaka ba difficulté oyo population a rencontrera ngo na kati ya
na kati ya esika wazali nzinga esika pasi ezali oyo autorité ezokoma te yango toye lelo mpona nzela oyo ya bayaka donc riverain mpe bénéficiaire ya esika ena tokoloba yebisa biso na difficulté ni borencontre nango awa difficulté ça ya makasi mpe otala nzela tala tobokolaka bana awa totangisaka bango mpe kaka na mosala awa nzela ekufa oyo toke presque inane nzela ekufa bazali kosala na bango mpa tomona kaka boye bake bakangi bilongo na bango bake na bango difficulté ozala makasi circulation eza te moyen toteka mpe malamu eza te mpo transport ezoleka te, c'est ça le problème. Kasi bakangi yango pona ni bayebisi bino teke bakangi pona nini bakie na biloko na bango pona ni bayebisi bino pete balobi ke financement eza te bango mbongo basali mais gouvernement na biso non ebimisili bango mbongo te yango bakati na misala. Ok, merci beaucoup. Liobano esuka ezani papa. En tout cas basali nécessaire ba aussi c'est son zéro. Weza esuka yango. Ok, tomoni papa mususu awa alingi aloba parce que yepe azali moteki passager to ebite to ko découvrir ye nanga na bino. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomoni awa na place ya Bayaka, oza moteki passager habitant. Oui, effectivement naza moteki na marché ya Bayaka. Naza moteki na marché ya Bayaka. Concernant nzela oyo, toza na problème grave na nzela oyo. Parce que nzela oyo ebeba biso ça fait longtemps. La tozela qui doit avoir moins chance que tout le monde que non société oyo ya Max Forest et ko sala nzela to sepelaki. Mais na moment oyo to comprendre que ba keka brisque. Tant de l'année na ba problème ke miko ko non gouvernement pesa ba mbongo te. Yango bakanga na bango misala ba ko sala souté parce que gouvernement pesa ba mbongo te. Yango bakangi na bango. Boto yebite gouvernement oyo ya biso lelo ni bazo sala. Parce que biso ba peuple biso lelo tozo souffrir to bika na nzela oyo so ba mitukezo leka nde tozo moye ba bazo ba moni mo pièce à sombi mais nzela ka mitukeleka a souté de tozo souffrir pour la nzela oyo donc gouvernement izo apila ba so na soutien Max Forest ba zo ngisa zo c'est biso misala oyo misala c'est kangambo isa bien te nini ya suka koki koloba pona autorité municipale pona nzela oyo mais yango le basuka na lobi déjà que gouvernement izo a charge na Max Forest ba solo la bien pona nzela oyo nzela base banda misana bango parce que biso to bikaka na nzela oyo basolo la ne bien na bango si c'est ma moyen na bango ba pesa ba moyen na bango pour ba aussi ça ba misana bango. Ok, merci beaucoup toko ba toujours toko kende bino moko boko mona population de ni ba ko beta makolo on dirait transport ezate on dirait mbongo ezate kasi mbongo ezali nango to moni papa mususu bonjour ndeko papa. Bonjour maman. Tomoni yo awa na kati ya Bayaka to ebite ozali population oza habitant ozali passager to ozali vendeur ya esika ena nazali vendeur awa na Bayaka vendeur ana wenza Bayaka tomoni awa na esika ete bato bazobeta makolo na kati ya nzela oyo pe tomonaki un certain moment bato bande kotonga kasi na moment moko boye bato ba kotonga te puis tomoni wenze bato ba koteka ba ekomi na kati ya prince yango lisusu ekomi ndire bato ba koteka lisusu na kati wana tant que vendeur okolobani makambo ezoleka weza pasi mingi babandaka depuis na mois de mars l'année passée to kanza que le kola to sabe na mois na mbolo kaka na mois de mars to kanza dans 2 mois ba osisa misala mais total ba misala comité lelo o to sala nga 2 mois mais ça peut tracha mingi te moi tracha mukeyawa mais eloko moko malongo ezate to tuna be mbongo o bazo pe mbongo te mais bango ba ko sala musala l'état pesa bango mbongo te na ndenge nini ba pesa mbongo te na ndenge nini ndengo sama kamuko ya pasi kamba soni nini yo koki koloba sipa loba kolanda o vraiment ba konzena biso basunga biso ba autorité na biso ba tambola ka tebe ya kotalaka ba tuna ka bango soka eloko nini zangi po ba sabso nzelo ba nzela musoko nizo sena ngo deja mais biso wa mawa ça passe. Toko ba toujours na kati ya nzela na biso ya Bayaka wapiete nzela oyo ba stopper yango to yebite ba tie pause to yebite donc
toko senga na autorité municipale bo bandaki malamu parce que ezali nzela ezali nde développement nzela nde ezali nde tombwama ya mboka na biso kasi na nzela nde bato bakotisaka biloko ekotaka pe biloko ebimaka basepelaki na nzela oyo parce que ezo réduire to ya nini ya makambo misusu na kati ya nzela kasi nzela oyo tokomona ngo bato bastope pe nini pe tomoni papa moko toyebi te soki azali vendeur aza habitant to passager. Bonjour ndeko papa. Bonjour. Papa biso tozali ya biso podcaster et le canal TNTP YouTube to elobelaka makambo ya banzela pe ba découverte tomoni nzela oyo ba stopper pe bato bakomi koteka babimi libanda balongola wenze bakomi libanda tokoyeba te nzela yango estopper to nini. Bon nzela ngo biso mo tozokama nzela moko distance moko moke ekoka ko ba 350 mètres te mais talande tozo souffrir tant oyo nyoso tozoteka na pasi bakamio ezokota na pasi omona batu tita bakomi koteka boye pona ekomi nango wenze vraiment tozo comprendre gouvernement so hôtel de ville et ça la makasi vraiment pour basilisa moi eteni ya nzelo yo po tozo souffrir vraiment tozo souffrir moyen to teka bien ezate bakamio ezoleka tata bakamio moyen kotsa biloko na ba magasin moyen ezate en tout cas vraiment toza na souffrance mo makasi na batu muso to bazo teka bateka ka mais ekomi wenze po nzelo zo salama te en tout cas donc bango ba créer pe susu bango ya wenze na bango ba créer ya ko créer po bateka na te bakomi ko ya koteka likolo nzela ezo lekate bakamio mutu kezo lekate moto ezo lekate ka bato makolo pasi et en tout cas vraiment ashira ba nini comme passe pour bato basomba bakami moye ba yo somba ba clé ezate ba biloko tozo souffrir vraiment bakami ezo yate moye to steka ezate en tout cas gouvernement provincial et ça vraiment effort vraiment ba aussi les sanzelo ba ça effort pour bango na mnoko na ba balobaki mbongo na bango bazuite yango bazo déclarer mbongo ti mukolo ba ko pesa bango mbongo nde ba kozonga basala biso nzela yango en tout cas basala makasi vraiment ba papa dit les vice gouverneur to beleli yo vraiment na maboko ko fongoma en tout cas ça les effort nzelo yo ezonga. Ok, merci beaucoup. Tout le monde peut papa biso mokaza asima soki pe okokipe koloba pe okobakisa pe eloko moko sur nzela oyo. Nzela o mama en tout cas lukuta mabete nzamba sunga bisoka toyeba ke nzela oyo ekosa ata 4 mois te mais o tozokende o une année déjà nzela nini yango oyo esala une année moi parti ya kolongwa ana bola fati presque savubu na lokolenge elia biso une année tondimete ke mambo ekokebwe mokonza mboka edi eli o toza base na yo et pas cordon donc papa landela biso marambo sunga biso kotika biso te biso bana yo ngiringi eza ya yo mama na lobi boye eloko nyonso to biso tozomona na Kongo biso tozo souffrir nzela eza te wenzo banda nzela o banda un mois une année nzela o 0 mètre banda makanzati presque kasaobu ekendo beta ba une année c'est belé eza ebele ba place ebele kutu ya kosala kutu ba une année kutu eza ebele bongo awa 0 mètre et ça ba une année donc na ba biso kutu to regretter Marc Forest pe azo regretter azo regretter bazana problème ya mbongo exacté. Ok, bino moko bo constater participer kanda aux populations pe ba habitant ba vendeur ya esika ena ba komona bino moko bo sentir elobeli na bango pe bo sentir participer bo sentir pe kanda oyo population ezanango parce que nzela oyo ezali nzela te ke ko beta ba inani ezali nzela moko oyo ko beta ba 4 mois et ko beta ba dans mukie kasi ba comprendre
comprendre te nzela yango ebeti eki déjà ba inane kasi basengi soki bako continuer te bafongola yango kasi population pe mituka misusu ebanda nango koleka parce que yango nde mutu ebikisaka mabota na bango ebikisaka bafamille na bango bana na bango basi na bango misusu babikaka na nzela ya wenze oyo ya bayaka kasi wenze oyo ya bayaka soki ezali kotekama te ndenge nini population wana ekobika kasi parce que parmi population wana bafutaka pe pako na bango bafutaka pe DGRK bafutaka pe DGI bafutaka pe mabiloko ebele oyo ya leta ezali kosenga po bango bafuta kasi bakofuta ndenge nini tango nzela ezali vraiment bien te pe population ekomi lisusu bakomisi yango lisusu wenze na prince oyo basalaki wana eza na population mususu bakomisi pe lisusu wana tango bango ba bloqué esika wana bato mosusu pe bakomisi yango wenze pe bakomi koya koteka babiloko na bango kasi bakosenga soki boko continuer te bovongola kasi nzela yango mutuka e continuer nango koleka ndenge bande koleka la difficulté ba continuer na pasi na bango ndenge nini ba mesana ka olie ya kokanga nzela po boko sisa yango te kasi bokangi yango pe bozo faire souffrir population doublement batali ete population entreprise MAF et lobby était ba pesi mbongo te l'état et pesi bango mbongo te ba ko senga mbongo na bango oyo l'état azali koya na ko senga concert na ngai oyo pe azali habitant ya isika na El Mara ye akoki pe koya pe pona koloba dikambo etali nzela oyo ngai biso na ye tokoki ba ko citer pe tokoyeba koloba pe au moins la population mususu e koloba. Bonjour Ndeko Mara. Bonjour ma concert Esther là ça. De on benga na koma mboka podcast Esther podcast. Ne mona nga El Mara podcast. Ah OK bino moko bo sentir c'est la famille. De balobi yo vanda koto en tout cas nga za mona ngiri ngoto. Secteur la nga so sa su mabele mame donc mekate. Mame pe na histoire na yebi. Histoire oyebi. Donc c'est que oyebi pe histoire ya nzela o bayaka. Nzela o bayaka bando tongango depuis moi maman biso akufaka molime pe na kima maman Benedict. Yo pelisi. Na biso yo maman biso akufaka le 20 mars ya 2025. Nzela oyo et notre on va le 17 mars. Surtout côté la misapi. Mars avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait déjà 8 mois. Sur le décembre 9 mois. Yebi sanga nzela o muke ko banda lo kelenge ti makanza. Et ro kuti batu 9 mois boko si nzela ote. Na yebi so ndeko nanga. A son voulait noki na ba ndera limvula. Ba Congolais pe Brazzaville ba se voulait noki ezaka. Donc dégâts. Moi nzela eteni ozomona otana bakanivango yimotala. Ah basali monene non mais ta negezali a etenga mekebo donc banda mo regarde sur la biso. Banda abake na open ti makanza beno dégager mai et keti pour makanza déjà bien construit. Presque makanza longo na batonga ngo bien. Sukubota carnivore ndeke bota sko na se bota neke eke mpandi. Bomantika simbate. Donc voulez betara sala ba dégâts makasi. Yibisanga nzela muke o bana lo kelenge jusqu'à makanza et ko sala da wimo ba ko tonga ngote do matro na ebite bato compagnie o baliara mbongo bozuluka bazongisa to mbongo ba pesa te jusqu'à présent biso bata secteur to eba te so monga na lobby beseke c'est trop nga ko ba bilora boite mais na lobby na défendre toujours chaîne et ça va découverte à kitoko et quoi na mabele na ngai ngabe mwana mana kisinga nzika loki concert na ngaza koto fona bimana loba parce que biso to bi ndenge nzela ba lotonga ngo so na gba ki nga nga ba photo bien avant ndenge zalaki ezaki nzela moko boye toro ignorant ngo par rapport à oui c'est bien bon batongi beto ba betonango mais ba ko sisa musala te po nani ni nezanga bango pour si ça musala te pour le direction à source et comme à wenzi o eza mo mozo bonobo so ya vers 19h à kermesse c'est quoi ça bar te me biloko na biso o le kate muto mona muto te samusa muto te mapapa muto te bilamba muto te mais on crème muto te zodada c'est comme ça eza ko évolue la butu donc so comme vers koto on était kermesse c'est comme si parce que lokanzele salama te ba tekaka or biso na posa wunzele salama bandeko ba fona ba bumbu selema ba zwa bisa manifeste ba trois pine ba okemba na biso sombule be bandeko ba kemba otapela ke bipo so ba na biso banda ba ba le kolenyo jusqu'à savubu jusqu'à makanza ba otile biso trois pine ya passe
mpasi mais ezalaki na facilité bakita bayaka wana na presque savu na brai savu na bai na lokelenge bozwa bokene mais on va faire ma de sortir ma kanzana ba trop pilon ba musu fier ba texte bon comme bana ti landu ba tire ba 1500 18 1500 2000 ti manifeste c'est comme quand la temps presse ça qui 500 fois 1000 francs bon mais chauffeur ba sepeli c'est que nzele zate muto beta makolo depa musu musu bana victoire depa ti makanza so akei ezaki bato yo baki na projet ya nzela oyo ya bandego boluka bosisa nzela oyo parce que nzela oyo esunga biso bokata nzela bino ne bosali bo provoquer deuxième marché bayaka 2 oyo esala banda 17h à 23h juste on a mon secteur na yebi a wende salama po nzela esila te so presse koti muto ateka na presse tout aïe donc on a ko bayangwana comme moi parole dans tant que journaliste à Podcast TV. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bino moko bo moni ndenge moko ye moko kolo mabele mame ay manioli yango pe ya lobi yango na kati ya micro na biso ya biso podcast biso moko to koko ba toujours kende toujours bona ko daksabino toujours ndenge nini bato ba konyo kwa manakati na esika ena toko kende toujours toko ba toujours na kati ya manaka na biso ya découverte bino moko bomoni la Maradona de la presse de nini a Manioli parce que ye azali mwana ya secteur azali mwana esika ena ye moko a Manioli yango ke ndenge nini bato oyo kati nzela pe ba créer lisusu deuxième wenze na kati ya nzela ya wenze bayaka parce que alobi était na 18h ce que le kina esika ena eza kermesse ekosa bato bateka kawa bato sodoto bato ya ba commerce ya ndenge na ndenge o bayaka oteka toujours kaka na pourquoi bayaka wana basali lokola oto bande ko benga na kala wenze ya bitula bayaka kaka na pourquoi pona koteka na esika ena eza nini bato yo bande kotonga nzela oyo ba stopper nzela na katikati batiki yango bato bavandaka na bumbu manifeste selemba ou ba konyo kwa mamakasi parce que mituka ezosuka kaka kuna bazali kosenga ete boya kosilisela bango nzela oyo parce que nzela oyo ezobikisa mabota ebele nzela oyo ezali nzela moko oyo ekokai kozwa pas même inane kasi nzela oyo bakokamwa ndenge nini ezwi ba 8 mois 9 mois inane bakokamwa mpona nini motema mabe boye oyo ezwi na kati ya nzela oyo mpona nini nzela oyo ezali vraiment kowumela ntina ngonga oyo bazosenga bayaka soki bakosilisa nzela te kasi bafongola yango mituka ekontinue yango koleka baileka na souffrance ndenge babande kokontinue koleka bakontinue kaka koleka bongo parce que bakoni okwama bato bavandaka bumbu selemba bakoni okwama bachauffeur bakomatela bango mutuka ekomi ba 1500 ezo dépendre na imer ya chauffeur na receveur soki ekutani mukolo na imer ya receveur na chauffeur elobi ke baloba 1500 alobi 1500 soki ekutani aloba 2000 alobi 2000 soki ekutani aloba 3000 alobi 3000 bakoni okwama parce que population na yo ekoni okwama oyo basali na kati ya bayaka bakosenga ete nzela oyo esila na lombango parce que nzela oyo ebikisaka mabota ya bana bato ebele ebikisaka bato ebele parce que za ba vendeur bakoteka awa bakolela difficulté bakoteka isusu malamu te parce que mituka ekoleka te tango mituka elekaka na esika ena yango de mutu soki aleki abwaki mwa lisu atali koto natala ta mwa eloko moko bona somba namonaki eloko moko natala na somba kasi mituka ekoleka te moyen isusu bato oyo batekaka awa bateka malamu ezali te moyen bato bazalaka nzinga na esika ena me basa travailler malamu ezali te pourquoi parce que nzela oyo mutuka elekaka lisusu te bakoya kotekela banani parce que bato pe bate bavandaka bakoto oyo bani kotambola bakomi kotambola makolo mingi parce que nzela ezali te mituka ezali kosuka kaka na makanza bakotambola makolo ti na makanza yango wana bakosenga vraiment population urbaine baya kotalela bango nzela oyo bafongolela bango kasi nzela soki bakosilisa te nazali kosilisa babiete télévision ezangonga le bonne chose ne dure pas
yango wana batika bino toujours na ba petit po botala toujours bozalaka toujours wana de CP na to CP na bino mingi ba abonné na biso yo pena no s'abonner te abonné na kati ya chaîne na biso ya biso podcast okomi ya biso podcast TV okomona biso wana tokomona émission en intégrité na kati wana po kolanda yango na kati na mission na biso nzela ya ba boss na biso misatu oyo ba pesa biso confiance ya kozala toujours liboso ya ba téléphone na bino liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba ordinateur na bino liboso ya ba canon oyo e permettre bino bomo na biso bolanda biso nzela ya ba chaîne na bino YouTube ya biso podcast to pesi Roni Malundama boss live to pesi Yannick Malundama to pesi King Malundama le grand réal Malundama to lobaka mama Lorachou tango mama ya motema kimia motema boboto mama motema sai o alingaka kolela ya bana te o alingaka koyoka kolela ya ba orphelin te kolela ya bana te mama Lorachou mama sociale mantouila to pesi beauté ma mère divorce to pesi la femme divorce to pesi beauté to pesi ba concert na ngai na nga kozanga te sans kopesa ba concert na ngai merci oyo bazalaka wana bayebisaka nga toujours ba remarque osala ki boye oloba ki boye bibisa ki boye ya bodo na nga kubenge mingi ya bodo Bridance Ngimbi tomoni kotoyo oyo akomi kolo coach Ibenge Mara, la Maradona de la presse, Totali Kotoyo, Zamba, Takinangami, Totali Kotoyo, Tomoni, caméraman de l'X, Jordan, Totali Kotoyo, Josué, Atumbola Mingi, Totali Kotoyo. Donc vous êtes tellement vraiment ébélé Nakati, famille, podcast, Yabiso podcast, vous êtes vraiment tellement ébélé, si on a pu se monter Kotakiningate, et Ozara toujours Nakati à Montema et les autres, Topesi Nzambe Tata, ou Apesi Ngana Bino Makasi, à côté de Madboso Nabino, Topesi Napesi grande famille Mboula, Napesi Nani, Nabosa Kombo Nao, Léry. Naboza Kombo nao Jogo topesi Jogo topesi coach Kabangu topesi Gloria topesi staff nanga nyonso ya bayaka topesi binombote to kutani na mbalasima pe na numéro mususu soki mokonzi Nzambe azongi te ngai na bino tokomona na lisusu mokolo mususu pe na numéro mususu. Je vous aime beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe Tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika